Bandeko likambo ya Gisèle Mpela ezali likambo moko te. Problème grave moko eza wana te. Bandeko nazozwa part ya moto te, me nazozwa nde part na bino ba oyo bozolandanga. Bolanda ba image oyo te bomoni. Ba image oyo bomoni yango eza wana makambo ezosalama eza liboso ya lupangu ya Gisèle, me makambo ezali te ndenge bino bolingi komona ngo to ndenge batu balingi ba faire croire bino. Botala ba image yango sima ngana lobana bino ndenge ezali. Bon, là, nous sommes dans une situation qui est vraiment catastrophique. Il y a Madame Denise Nyakeru, la première dame de la RDC, qui vient d'envoyer par le canal de François Béat, qui est le conseiller principal en matière de sécurité du président de la République, avec la complicité de monsieur Roland Kachouantale, qui sont en train de mettre la vie de Gisèle Mpela en danger avec les enfants de Félix Tshisekedi. Voilà, ils sont venus, ils ont envoyé des gens maintenant qui sont venus dans la parcelle de Gisèle Mpela. Cette jeep-là que vous voyez, ça a été envoyé par François Béat pour venir matraquer les enfants de Félix Tshisekedi. Voilà, les enfants de Félix Tshisekedi sont là. Voilà, les enfants de Félix Tshisekedi sont en danger. Ça, c'est la parcelle de Gisèle Mpela. C'est la parcelle de Gisèle Mpela. Voilà. Denise Nyakeru a demandé à François Béat de venir pour faire... Voilà, aujourd'hui, il y aura des morts. Les enfants de Félix Tshisekedi, Antonella et Félixane sont là à la maison. Les enfants vont mourir aujourd'hui. Voilà, ici c'est chez Gisèle Mpela. Les enfants de Félix Tshisekedi vont mourir aujourd'hui. Les enfants de Félix Tshisekedi, aujourd'hui c'est la mort. C'est ce que Denise Nyakeru a toujours cherché. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote banamike naba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Gisèle Mpela, oui, toye biango, tomona kango, toyoka kango, ke abota na président actuel ya mboka Congo. Béton. Alors, bandeko, likambu ezali awa, boyoki Mpela alobi, likambu ezali balingi Gisèle avanda na Congo te akende na poto. Wana Mpela mutalobi bongo. Azala libanda ya Congo. Alors, na kati ya video, mwasi moko azo filme, alobi, batindi, baboma, bana ya Gisèle. Lelo mutu akokufa. Na kanisa, lelo biso nyonso tolamuki mutu akufi azate. Parce que mutu moko pete akokufa. Mutu moko pete alingi aboma mutu. Mutu moko pete alingi Gisèle akende libanda ya Congo. Me bandeko foko yeba makambu oyo ezosalama ezalinde protocole ezalinde noblesse ou bien zande constitution mutu etindaka makamba bongo. Béton aza lisusu
si mutu normal te azali mokonzi ya mboka. Alors soki Faci Beton aza mokonzi ya mboka elakisi ata abotana mwasi mosusu toza na tina tomonaka mwasi wana na media te. Bien sûr biso batu toza na posa ya komona ye, mais pona ko respect ya président, pona respect ya couple présidentiel, tokoki komona yango te. Ata babali ye légalement ndenge président Mobutu abalaki Bobila na ndeko na ye, jamais toyeba mwasi nde lipasa ya Bobila aza mwasi ya Mobutu. Soki toza komona ye lokola ser ya Bobila, pe tozalaki kutu komona ye vraiment te. Alors mokili mobimba eyebaki azali ser ya Bobila, mais azalaki deuxième femme ya Mobutu. Mobutu abota na basi ebele. Basi wana toyebaki bango te, tokoma koyeba bango lelo. Misusu kutu ti lelo bino boyebi bango te, menga papa Robo na yebi bango. Me na koloba te. Bato ebele pe bayebi bango. Alors bandeko, ezate likambo ya kobomba mwasi. Ezate likambo ya kowangana bana. Mezali likambo ya mokonzi ya mboka. Po ndenge za boye bokanisa te na kati ya ngambo ya Braza, to na kati ya ngambo ya Angola, to na bamboka mosusu, ba président surtout ya Afrique na ya ba Amérique latine, baza na bana na basi mosusu te. Baza na bango, mais bokoyeba bango te parce que esengeli bongo. Eza volonté ya papa te, eza nde pona kobatela ebonga oyo papa ya bana azali. Donc Faci azali mokonzi ya mboka. Me bandeko botala bino moko. Tangu Faci azwi kaka bokonzi, ndeko na biso Gisèle, bino nyonso bomonaki ye amibimisi. Bino nyonso bomonaki ye bakomi kokanga ye bafoto. Bino nyonso bomonaki ye abimi na internet. Bandeko, ata bino moko bomitia na place ya mokonzi ya mboka. Eske soki bino bozalaki ye bolingaki bozala d'accord te? Parce que azwi pouvoir. Mutu azwi pouvoir ale bazoya ko afficher ye lokola azali président ya West Afrique na basi mibale. Epesaki image ya mabe. Mais esukaki wana te, ekomaki bakoma ko comparer première dame na Gisèle Mpela. Wana ezali matumboli na mokonzi ya mboka te, mais matumboli na pouvoir. Distraction ya mabe. Distraction oyo batu mingi bakoki ko profite na yango pote bakitisa lokumu ya président ya mboka, pamba te babotola ye ebonga wana. To a démissionné. To ebimisa mbilinga oyo ezanga makolo na maboko. Bandeko, moto soki akomi mokonzi, ndenge Faci Beton akoma, Gisèle ndenga bimaki, en tout cas nga papa Robo, bien sûr nakipaka makambo wana te, mais namonaki yango matumboli grave. Namonaki yango alingaka vraiment mobali na ye te. Namonaki yango azozwa yango maseki. Namonaki yango azomitia na place ya basi ya ba musicien. Même ikutu basi ba musicien bamitiaka bongo te. Cindy Leker amitiaka toujours aza chanteuse. Mais biso nyonso lelo yo
to comprenda Cindy Leker azakaka chanteuse te mazali penza Leker. Alors Gisèle ndenge azawana akoma kosala makambo mosusu on dirait apkanisaka Fati nayebi eloko akanisaka te mais eloko asalaka eza mabe. Mais tolongwe wana toche entre parenthèses. Alors bandeko ndeko nyonso oyo aza mwasi na ndeko nyonso oyo aza mobali soki yo oza na mwasi na yo deuxième bureau olobi na ye madame nalingi te bato bayebaka yo boye bato bamonako pamba oyo bayebi yo oza mwasi na nga ekoki bato mosusu nalingi te bayeba pona discrétion ya famille nakanisa mwasi na yo akotosa soki yo poza mwasi olingaka mobali no okotosa sikoyo soki mobali no alobi madame yo banda lelo lokolo za deuxième bureau foko longwawa tokende yo kozala na Singapour na bandoya ngana za kotoyo ozala kuna na bana ozala vie okotos waza mobali na yo basi ebele na ba musicien na ba nani batinda bango na poto pe batosa. Alors Gisèle azala déjà na poto soki balobi avanda kuna te akende na poto to akende na Afrique du Sud to na Congo Brazzaville eza pona intérêt ya liboso ya Gisèle na bana bandeko soki balobi Gisèle abima na Congo elakisi te bazo nyokola ye mezali bazo protéger ye mobali ne aza président tozo kende na l'élection mobali ne aza na binemi sanke akatisa bango likasa ezali likambu ya mama première dame te première dame ye aza wana na likambu moko te naza nango sûr et certain nandimi te ye mutatindi basoda nandimi pete aza na posa asala ye mabe po soki aza na posa asale mabe ya liboso akotinda basoda na moi te ya mibale akolinga azala nenemi te ya misato akosala ngo na facilité pamba te azali première dame lolenge moko na mokonzi ya mboka soki alingi abungisa Gisèle Sangungi na bana na kanisa akobungisa ye na facilité mokili ekoloba meme pa ni bangungi to banzinzi bakomona meme koya bakoya te pe akozala en bonne relation na Gisèle bakolakise na ba télévision voire même mokonzi ya mboka tango mosusu akopesa bisou na télévision mais bisou ane kozala po atikisa ye mboka atikisa ye fufu atikisa ye madesu o babengi malewa bongo yoka elenge ezalaka na madesu bandeko mokonzi ya mboka na Gisèle likambu ya mabe eza te Gisèle nde moto azosala mabe abanda kosala mabe kaka mukolo mokonzi ya mboka azwaki pouvoir Gisèle nde azali mabe Gisèle nde azali na bato bakomi nsima na ye aza na posa a détruire pouvoir ya tata ya bana na ye aza na posa akoma kote ya binemi mutu oyo bokolobela mutu oyo bokolakisa misapi mutu oyo alingi atia mokonzi ya mboka na oya ye famille na bato nyonso na problème ezali Gisèle Gisèle banda Fati Beton akoma mokonzi ye na yebite soka sepelaki to asepelaki te
mais sikoyo nazali sur un certain Gisèle nde alingi asala mokonzi ya mboka Congo mabe. Nayebi te soki aza kosepela te na ndenge makambu ekomo chanze malembe. Bandeko botala nde Gisèle malamu pamba te azali na bana bazala no mike po nzela za kokende ezali nzela mabe. Gisèle azali na batu oyo bazali contre mokonzi mboka, contre moi première dame et contre peuple congolais. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.